Capage TV. Capage TV. Ça fait même pas longtemps que tu père de Pouloulou. Et là, du coup, Kabouipan, Dadi di Kambala a sauté. Capage TV. Capage TV. Ndenge bino bo se sauver ba peau que bo vandi libanda bo lingite masase zo bino botika pe bandeko baza ba préserver ba foyer na bango ezate que obligatoire pour la volonté ya moins de 3% ya batu muta koma exilé non. Capage TV. Capage TV. Problème monsieur Zali baza ba congolais bazo contester ça droit moko légitime mais bango nde baza na makama mabe ya kobenga ke boya tokoboma batu boya tokobeta batu boya mokolo na foto boma fali. Capage TV. Capage TV. Ye mutazolinga banda likambo wana donc king na ye sali donc lingo bapekisa miziki bajipe baresir te bakofi baresir te Félix Oise kwa monstre aresir te mais fali aresir. Capage TV. Capage TV. Oh! Pardon. C'est que non, ça veut qui ça dans les vides. N'est pas monnaie. Capage TV. Capage TV. Parce que pas Djonga, Emilia, Suzuki azobeta, au moins mutumo azolia nentaba. Mais Emilio so matali Suzuki. On est en musique à Congo, musique à Congo, qui n'a pas ça, technique, la tête va ça la minene, la tête va bercer, mais on lit parce que comme tu n'as niveau, on doit lire nentaba. Capage TV. Capage TV. Amour à distance. Et ça m'a pesa passe. Mais, moko exigence professionnelle et on est ça là que et ça la neza malamu te. Bolingo salama moi sina mobali faut baza la place moko. Flat Hotel Safety Lodge Kinshasa. Vous aimez vous reposer dans le luxe? Le Flat Hotel Safety Lodge vous offre 2 chambres de luxe à des prix adéquats, équipées d'un service d'accueil chaleureux. Le Safety Lodge vous offre un espace de détente et d'amusement, son bar, night club. Retrouvez-nous à Montbélé, sur l'avenue Lumumba numéro 6, dans la ville de Kinshasa. Flat Hotel Safety Lodge, la luxure en RDC. Mbote partout bozali, mbote nabino et Dieu merci pour apesi ngai nabino makasi na nzoto apesi biso souffle de vie tokutani lisusu lelo kaka na cadre ya analyse na mbuta likasu ndeka bolinga bolela biso fort. Merci na mbuta likasu, merci na pasteur John, en tout cas bango baza pene na biso batika biso te prophète Marcus Efrata alobi en tout cas nazozela pe mbuta pona analyse mususu to beta lisusu ba question réponse aza wana pena. Merci pour la bino so bozolanda biso lelo lobi eza le 14 février Saint-Valentin na ozanga pe te kotuna mukubwa moi quelqu'un question ya mamba bolingo mais to banana on analyse mbuta boni pe boni santé. Santé ça bien mais sangwa mawa kaka sangwa mawa. Vraiment on a perdu notre frère Dadi di Kambala, Suzuki Tomina, Ligue des Champions, Bakombe Bela Mipesara. En tout cas, il est frappé vraiment. Moni, ça fait même pas longtemps que tu père de Pouloulou. Et là, du coup, Kabouipan, Dadi di Kambala a sauté. Et surtout, c'était vraiment un ami. Tu l'a bien trop. Et c'est le frère de Vincent Chulis aussi. Mouto to sala na analyse na l'émission na tribunal. En tout cas, et touché à moi, à tout cas touché pena. Il y a vraiment naza pena chaud pena tene ezala pena liboso.
mais eza nango nzela mututu tokende na biso mais kana ye nde esalami bon en fait eza mpe malade eyaki déjà erongé ekoti oyo eyeye toza na pouvoir koleka nzambe te mpo tobloka yango. La preuve année on a opéré, c'était juste après l'opération, bien qu'ezalaki talu mais quand même esalamaki et c'est bebaki déjà na kati donc en tout cas ça fait mal ça fait mal. Yamba même kosola même na sœur nanga donc Reine Gayoulou en direct de Orléans. Ma sœur Gayoulou ye elo esalinga pasi na bamona na Dadi di Kambala te mais a check foot donc statut na ye Dadi di Kambala na profil na ye pe Dadi di Kambala na tuni kutu mais bozana ba relation ote kotalaka biloko bana osala donc et comme elle va tout le monde en aura. Donc Reine Gayoulou, en tout cas on est de cœur, on est ensemble. Nos condoléances à la famille biologique, nos condoléances aussi à tous les artistes et comédiens du pays. Et puis voilà, donc total ara programme ceux aux alakan tout barak. Et ça qui opération, ça qui déjà opéré pour il fallait qu'il ne paye ma pas qu'il a poto. Azan de proche il y a Vincent to nandeka théâtre. T'es proche. Ndekone bena. Donc bafana ku ndako mo pe. Grand frère bena Vincent. Donc il tata moi c'est na papa quoi. Donc voilà. Maman ya Vincent. Azalé qui a papa na badadi. Ikambala ouais. Ya on a kena même kotala nde to kena kotala tango bela wana. To kena na Vincent. On va expliquer to kena epé to mona epé na Dadi. Voilà donc abela ki pena e umeli pena donc cancer d'estomac mais tant solo na batu miso apoto bazolo bana non cancer d'estomac n'existe pas c'est pas bien ouais ça la na nini cirrhose de foie cirrhose de foie boy. Mais Vincent et mon colonne de quoi c'est un cancer d'estomac. On a évité diagnostic et ça médecin mais et style que c'est déjà ça a sauté. Donc débat on a nini azong saki boyo asala ki boya ils ont sous la tina monte. Il y a union tout ça la to misaela déjà. Jour là il y a campation. Le jour à campement donc jour il y a wele. En tout cas, place stop à Maramoutou et Salamara. Ba orgueillé, stop na bango sugi la rawana. Ba toi N, stop na bango jour à Liwa. Ntema malamu, stop no jour à Liwa. Donc Liwa ça terminus quoi, donc final à tout. Ah bon. Nzela mututu biso tout au daer. Biso tout au kende. To ebi kanté mais arrête to yebarate. Ezaka kitawa, o kitit. Ato lingo kima ba okango na mbati bazongisi o kita wana. Donc epesi mawa comédien mine de rien mindondo ake mundure ake pululu ake dade ake na laps de temps kaka ekangami kaka o ba koloba ba spéculer to nini bon moi je ne sais rien ngana bika ke intel abelaki intel mindondo pa belaki dade abelaki pululu nezaki neti moi brusquement moi brusque mais bon en fait na quoi vous expliquer na quoi vous analyser trop pour ba liwo ko analyser on nen et ça m'a c'est déjà même bout bato bazolo ba comédien bazo kufa kaka très pauvre bazo saisir opportunité to ezara so sali comédie il faut rapidité que ndende poto pour ozwa vie comme ou meletikala parce que ba bazo résister à mingi ba grand bazo se retrouver te na tanga liwe zaka cotisation bo sangisa bo kende bo eza duani pona yo en tant que yo posa comédien na kata ya Congo. Ah bon likamba ba pauvre ya ba pauvreté to ya kozwa en tout cas ngana eba ko définir en bien te pour ba ministère belé ba to kansa baza ba pauvreté mais so tali façon à vivre rapper mo aux ala moi 3 points de suspension bon mutuna muta ebi nenga zoluka na nenga zozula
n'a pas besoin quotidien na ye, hein. Donc en fait kozala kolongwa na pauvreté c'est trop dit, hein. Ko moyen de vivre kaka artiste nyonso ya Congo alukane na moyen de vivre ba boss ba riche baza pena mingi te ba pena mingi pena te parce que ceux ba riche na ba musicien bazaki mingi na Congo mais to mona makambo esalama na ba artiste baza pena riche au sentir pena ndako azo vendre au sentir o ndako ba riche ozo kemba na mulungere mo courant pe katani groupe ezate mo pe o groupe makelele mwana ko bela pe tension donc bon bazo vivre kaka mais dire trop riche baza ko na misapi pena donc d'abord eza mboka ezo marcher comme il faut te mboka pe et d'araba artiste ba émerger même côté financier soki mboka eza na décadence ba domaine ebele pe oza na décadence pour nyonso etambolaka pe noyo nango eza mboka nano mboka fo eza le roi centre eza le la plaque tournante ya ba faire nyonso eza na kati ya mboka soki mboka eza bien te ba musicien ba neti culture bazo vivre le roi ba têtu en tout cas culture to vivre on a qui tête dure apparemment na ba comparaison to sala na bato ba pays o baza bien normalement to ko sala on ko tout parce que to bunda oui eza effort perso to boité eza pendule eza pe musalamo libéral o lamuki na tongo zu idée o bandiango eza te ke bo ba o ba kendela ngo pe ba formation baza mais la plupart va réussir nango eza bato moko ba parvenu kaka sikoyo oyo to ezo sala ma jusque là na ba artiste congolais ezala ba comédien ezala ba musicien ezala nani ezala ba effort perso mboka nano ezo aider nanu musala ngo te ezo aider culture te talaka culture kutu ezala na budget te talaka bon en fait soki mboka ezo marcher bien te ezala ba branche mususu eko marcher pe bien te en l'occurrence culture tozana eza normal tozala ba mandian eza normal tobetaka ba matolo eza normal tobwakaka batu eza normal naye kopesa kutu bakenda raison nga yembaki na beda jour parce que nkolo oui mais kuba dila nga olela wapi c'est ça le problème bango tout baza na besoin ya paix quotidien tout le monde dans la recherche de pain quotidien donc mututo azotala angle nini misu ne kotambola po buka tambuma ake boma na ndako alia malembe soki lelo ba prêtre bakoma komonela ba musicien ke ba prêtre bakoma oui ba musicien pe bamonela ba prêtre musu mais soki ba prêtre bakoma important ba prêtre ça veut dire bato ba lombaka so bakoma important na vie ya ba musicien c'est parce qu'il contribue aussi quand ne ba pesaka wana ya bwakanga ya yembanga ezotongisisa ba musicien bandako bazozana mwa esika obombanela moi to kobombanela mbula ezopesa mwa opportunité bamono na bare ya bakarte otambola ta na mutuka obomba na moi na mutuka moko malamu ezopesa opportunité musicien amona na te kaza penza pauvre na miso ya bato babiloko wana ya kozoka bambongo koyembaka bato kobwakaka bato ezoyede yango na félicitaki bato lokwa bafali boye asali album abwaki ne bato te tokos place namonaki fali aza na lar akoma na lar eza bamise biso baa na lar maintenant babule mama batokoso wana te dinda mange nano na lombaski mpo yango nde to du jour soko tiki mpe vidi lombaski epesami te ye mo nde faire asali générique ya kitoko par hasard obike générique wana normalement faire akobwaka ne bato te façon ebetameli bon disons soko aréduisaki bon koréduire minute to kotika minute est-ce que ebike na kala sera bavie bapère na biso oyo o babanda pena musique nde bato baloba wendo bezaka wendo te muta banda musique ya Congo c'est bowane nda bana travailler mo lever bowane nda bana travailler na ba grec na ba mindele nda za propulseur ya ba talent ebele do bowane mutabimisa wendo bowane mutabimisa ba franco na OK jazz pena ancienne formule bowane abimisa ba to ebele ba grand calais tous ces gens bowane il était comme
azaki plaque tournante ya ba musicien. Donc na ya basi ba Lucien Yenga ba mère na biso kala kala boane. Je crois na nzembo wa sama ngwana na Franco avant Franco kufa ba immortalisaki na mo morceau mo boye. Ndenge bena tolobaka banda penda ba boane ba bandaka wana. So yoki ba nzembo akala. Tina une certaine époque une époque ya nani a komisaki musique muta komisaki musique et bana ko umeleza Franco nanko. Mais à l'époque musique ezaki ba 3 minutes 2 minutes 3 minutes et demi ndenge zongi te ezala nango ka bongo souvent pour ba radio mingi libanda ou to ba radio mingi bazaka mo ba capricieuse ba lingaka te musique ezala mulai trop pour na espace pour na minutage ba gérera minutes na ba on antenne yango moni basalaka banzemba mikuse kosala nzemba mulai eza on lisumu te et dépend kana mu comment saouler quand même te kosouler ça dépend ya fanatique nenga ya mbeli œuvre obi eza na ba œuvre muso esali 4 minutes 3 minutes muto a fâché kutu pour ni fait ça 3 minutes fallait umela mais Michael Jackson eza na banzembe belé so koti na YouTube siko otali pena bo mona ba 6 minutes ngana mona banzembe so Michael mona 7 minutes 8 minutes pe mais bango nde bakolo world ozomona même bave na biso ebele banobeta ma musique ba 3 minutes ba 4 minutes bon vérifier bo mona bo pesa nga raison bo ka musique akala kala wana mutaki ko révolutionner minutage ebele c'est Franco asala ngona ki teti moko bo asala ngona ki tête dure moko boye ameka et simba pe ozomona donc voilà ya wana ngana lobake si ba nengo lobi ke ba makambo yaka bazo recourir na ba aide tout ça c'est normal mboka eza bien te il faut ka to senga ba aide soki mboka ezaki bien mbele ba ko senga ba aide wana mbele zala pena te et batu bazo tala biso ba yebi na bango ke mboka eza bien te culture peut ko marcher bien te mais yango te synonyme ke ba pekisa ba musique e beta parce que ba musiciens ils n'ont rien à voir na mambo ya oyezo leka bako ils dénoncent aussi elonga na comprendre bandeko na biso musute baza trop ferme baza trop kanda na ba réaction soki baza trop kanda na ba réaction c'est que comme une dictature et pourtant bango ba déplorer dictature ezala te musicien nyonso aza libre a loba te aza pe libre a loba musu bazotala ba paramètres so na lobby mabe kolandanga ou pas parce que tovanda na mboka tovanda na poto te so balingi ba telemela na ba artiste ba vanda na poto ba yaka awa te bango ba bana ko yemba nanu po bango ba olanda bango na banda kute mais biso awa ba yebi conséquences batanga ba komba ba ndeko ebela ba kufa na mona na ba démarrage na bango ba discours ingeta intel ingeta pour la mémoire intel ingeta sko bolingi ba ingeta ngo continuer pour la mémoire pa ba ndeko na ba musicien ke ingeta pour na ndeko na biso musicien intel ingeta non ndenge bino bo se sauver ba po ke bo vandi libanda bolingi te masasi ezo bino botika pe bandeko baza ba préserver ba foyer na bango eza te obligatoire pour la volonté ya moins de 3% ya batu muta koma exilé non. Parce que la beauté d'une femme se trouve dans sa coiffure, Secret of Beauty assure la fabrication et la vente de perruques de qualité, tendance et durable pour satisfaire votre désir de plaire encore plus longtemps. Nos perruques sont fabriquées avec des cheveux naturels pour augmenter ses chances de durer encore très longtemps. Et parce qu'on veut être belle de diverses manières, Secret of Beauty vous propose plusieurs sortes de perruques à savoir longues, short, court, noir et coloré à poser avec ou sans col. Vous pouvez faire vos commandes en ligne sur Amazon ou encore nous rejoindre sur notre page Facebook Sarah Amani ou encore nous contacter au 40 36 063 765. Secret of Beauty, les secrets de la beauté d'une femme. Toko dénoncer tout déjà ba dénoncer bazapet ba artiste pe o ba dénoncer bazali même so ke na ba pays mususu o ba pesa par exemple que tala kutu na pays boy entel a dénoncer mboka mais ba continentaliste c'était pour ni ba suka kana ba 2-3 personnes mais awa pe toza na moi 2-3-4 na biso pe ba dénoncer rati toko tanga pe ba kombote mais ba yebi bango ba tala ba émission neti ngambu talika so atabo chenga munduki awa
naloba makambo ya politique naloba te parce que déjà nga mona lobake nakoloba makambo ya politique te na se sentaka bien te munoko na nga ekobetisanga fimbu munoko na nga ekozwisanga problème bandeko na nga internaute oyo batiaka bacommentaire te bano tielanga bacommentaire Abdoul ye wana Abdoul asuki wana Abdoul balingaka ye bandeko ebele mpe bainternaute bafingaka ye ebele mpe bakumisaka ye mais bazopesaka baencouragement na bacommentaire. Ah mon frère Abdoul, que Dieu soit avec toi, Dieu soit avec toi. Oh yazomona kuna yo le hamburger le bifitek yo kaka que Dieu soit avec toi. Monisco bilo awo yango moni ba misem so balingaka te boye sabango que Dieu soit avec toi bino boza musika yaza na place à passe de to condamnaka na sentiment te parce que tant bozo sala père mon condamnation directe ezo bima père mon dictature tout le monde a ba vie na sonné ba mon pa pe ba dénoncer na bango mais pourquoi bo linga ta bête bafali batena ba discours pe ya bien pour na mboka ye wana ba yambie journée mobimba na RFI ba yambie journée mobimba na RFI soki 3 jours passawa et puis na ba France 24 rédaction yende muta rédaction ya journée mobimba ya antenne alobaki pe makambo mboka ti yo il faut loba ndeni alongoli bilamba tie miteki likolo azoloba na miteki to munora nde fo loba ermo peto se comprendra pe que no ba discours mususu ata bandeko na biso bazotia munoko wana so aye awa batie na canal kin to batie na chaîne mo bo lobango aw banga na epeka ko tika ngana zonga na no place na ngana mesana voilà batika pe ko vouloir na biso trop awa place to vendre na gawa eza Congo na Congo ba yebi eza poto te eza na ba norme nango okoya na ba sentiment no liboso ya caméra oh yo tala gouvernement yo tango ba oya kotoko na 5h bato ya commentaire bazolia ba hamburger na ndako wana bazolota ba vrai ndoto na ba musa gayar na poto kuna yo kuna tika bakole tout na se tika bakole tout na se chemise kami na poignet wana oyo idong yo bozo yo na yo soki po tie direct to mwana nazo filmer. Mes chers compatriotes de l'Europe, regardez comment on arrête mon père. Yo ba commentaire ndenge bandaka mawe yoga Congo mboka te on dirait mpasi yango pe okamba na poignet zuye Congo mboka te oyo ba commentaire le pays là ça doit changer hein vraiment bande de mais bayete ok ba bete yo ba fimbo ke kuno Sibir okoti pe prison ozeli pe mukolo kobima mwaki mukeba yeyo talobaki bato ya rochele ba commentaire siko ndenga kenda kuna ndenga nana kuna nani asala akina otigla ta ba beefsteak kuna ezaka ba encouragement kaka non mon frère sois fort courage à toi pompe rétablissement allez soka landi ndeko na biso dadi di kambala pe à ton âme mon frère on était une famille pasi ya mutu nyonso alingaka ta souffrir tozomona bato mosusu bazodénonce wana balingaka mpe propriété bazala bien balingaka mpe te basimbe na liboko boye yo balingaka yango te siko combien de fois biso moto oza place à 0 mètre ya risque wana botinda biso impossibilité donc bozala mpe aire moko courtois bozala mpe bahumain bozala mpe na motema toboyi te botelemelaka me kotelemela yango ekomoleka mpe dose ondire mpe komosala yango kistar tika natelemela mpona nazwa bamomi ebele mpe basente mpe bandeko na bango bacombattante likolo kaka ya kosala ki leadership ki star na makambo ya kicombattant yokasi toyebi yango te toyebi na biso te nga navandi boye ndeko moko azobenga nga lelo avant tobanda émission no mbuta nasepeli te natala émission na yo ozo encourage Bercy Afali ye alingi na encourage ya Diamond to na encourage ya te iro ya ndeko na biso fo to encourage Olympia betaki ozomona Gims ndeko na biso fo to encourage iro ndeko na biso le coq Congolais kuna bapelisa ata brika koloba te kata kombata moko ayaki libanda Olympia te passe temps message koleka te bato bakoyoka te bakoyoka message te vrai message pa fali kaka natuni yaya wana yango yo ti ozoloba nanga ke nati koloba makambo ya fali mais nazoloba mpe makambo ya Inonce qui est notre jeune cadet azobeta mpe tourné na européenne mais kombo na ye botanga yango te borespectaki makasi ote ye avane nano aza mwana moke tro do fali anuni félicitations fali
bazotia yo cas sérieusement pour passer message na bango. Donc tu es un grand. Félicitations ba héritier pour ngambuta likaso. Atana ça. Oh, mais dans le bien, docteur Jeff Njadi l'été tagoya pe bombuta na fouti Olympia. Nazo risquer na legaloa innocent. Na beti na pe Olympia na ba masala na ba yena bango, ba Camerounais ba yena bango, ba Ivoirien ba yena bango. Combattant pe moko pas ko inquiéter ngate. Pour ngana na mwana na ba inquiéter meli ate o Kaluji o c'est Léo, oh, Intel. Oh, voilà, bon, on a qui n'a pas de fallait avant d'avoir. Aranda on a né sur scène. Bah, mais surtout doit foutre là, il y a pas ça nda quoi somba. Il y a ça web, il y a barumbu. Fallait pas ça poto. Faire misa poto. Kofi misisa poto, nda kuneza na poto. Hérité misisa poto. Uzoyoka. Nani su misisa poto. Fabrigas misisa poto nda kuneza na Belgique na Bruxelles. Emele misisa poto Serge Talika su misisa poto. Te ngana na vanda na poto te résident. Ngati non ngana na umela na poto tamula ite ngana betaka ba 1 mois, 2 mois. Ba ngana umela te ngana za résident te ngana za misisa ki sasa. Donc ressortissant de Delvaux. Mbidza ntoko. Mais ezalo lo revient na gari tamako na maman onoki vuvu. Bazo bisanga mbuta botika ko encourager le mal. Le pays va mal, il faut oser là. Mboke bonga pour la musique ezonga na Congo. On a aussi fait gari tamako. Musique ezala déjà na poto ya ba Congolais. Nanganda joga. Jonga, écoute dio yo. Hey! Jonga dio. Deux fois te ye. Jonga dio ya ko sepela tende ba fali ba beta berse. Pour manga gagner. Ce va ba message encore ndinga zu 6 mois wana. Abeti ba tu chobo dio. Maman Mikili, sans annonce, Tala va viser Belé, presque le groupe Mombekei. Et puis, il y a 6 mois plus rentré dans le Mikili, pays africain. Mikili, pays africain. Tout le Belé va comme l'Inga, Ombuta, le Bapé a fallu à la Turquie. Oh, bon, on a fait ça fallu à programme. Là, on a fait ça fallu à programme. Oh, te bofinga ke libande awate ngayo suka fale utwa ngayo nazo yo yana ke libande awate yo jilimu fale cheki se kolise jilimu kurara na orle aseki ngapona libande on etra film na epse bongo Moïse Mbiera yo azara basuki acha locks fale yake o libandi oye wana ke somba suki. Na mutu moko avandi pe na calme mazo expliquer nga mutalika soutissé Fali a payé l'opération là 100 000 euros. C'est ce que Rooney a fait. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. L'ancien joueur de Manchester United, Rooney aussi a fait l'opération là. Fali aussi a fait ça, 100 000 euros. Ah, c'est qu'il fallait ça bon, pour la souci à Kovo et Libandi. 100 000 et quelqu'un pour la souci vraiment, en tout cas, Fali à Zarambon vraiment. Non, mais d'autre part, Cynthia, ça fait mal. Si j'ai été au fond, là, tout le monde a payé maté, et ça va bien, il faut quand même. Ou attaque au sali moral, leçon morale, on a oyoga. Mutamda luka a se pencher dans maramnae, a sala maramnae visibilité nae tout voilà. Mais bah que chacun a son choix de faire les choses. Ce n'est pas une obligation. La preuve en est batu nyo sauté baza ba politicien na mbogo. Je crois boyebi ba combat ba politicien. Donc tout le monde était à se mêler à côté dans domaine wana. Donc il ngo kobong sambo keza souci batu tout biso do vanda na poto te. Toi qu'on a souci mboka ou les gars na poto bata poto wana souci oui, certes mais ils vivent déjà bien
comme ils le disent. Biso va mabe. Tout ça peut se ngote, mais il y a ngote. Ndeko senga ke tout pek sa musique. Bon, on a discours moko bati ba mesana o linga te taliga yo. Mais fallait ko beta le 28. Ndenge ino sa zo beta ya ye. Ndenge gez ma weta zo beta ya ye. Ndenge fabricant sa zo beta ba showcase na ye. Ndenge hérité le 15 ans aux à Montréal. Donc fallait naji de te mulopwe, fallait aux à Bercy supporter. A aux à Bercy. C'est là que tu as bien gagné le lien. Après ça, biso suite. Ils ont les gandés ni kuna. Entre tout le baganayo. Na boni pe mpaka na B50. Oyoki munoko B50 che. Somo B50 neta kufa. Na be na gazul zulman yaya. Ngabona yebeka agazula kokima. Me ba mimi kaka. Gino Liaki. Okolo bano sinta leta. Vraiment merci. Zaiko Petit. Oui, Zaiko peut m'embêter le 29. Bah, autres ont déjà un visa dans Bango. Ils ont attendu un message en haut. Parce que Vejosar, on irait à publier. Parce que Zaiko va dans une maison de production dans Bango, au Bango Basala. Comme une maison à Prozal. Et banda depuis avant Zaiko, va Kabana pour ta famille là. Oh, il y aura Prozal. Donc, il y a un yo. Hein? Jossar Nyokalongo et ses musiciens de Zaiko Langalanga ont obtenu leur visa de Belgique et pour la Belgique depuis ce mardi 11 février 2020 à 11h. La police belge qui a donné l'ordre de ne pas annuler les concerts assurera la sécurité de tous les spectateurs qui viendront. Le concert aura bel et bien lieu le 29 février, donc après concert à Falia le 28. Le 29, tous à Bruxelles avec Nyogalongo. Voilà, comme source officielle, Palais des Beaux-Arts. Donc, Palais des Beaux-Arts, nous avons publié un message Oyo. Place Nyogalongo à Obeta. À Kamuna Makino. Boya Pexa Total. Nyogalongo. Billetterie pour les concerts. Ba communicant au même ba so côté na page Facebook ya production Zaiko Langalanga. Donc so côté na page Facebook ya production Zaiko Langalanga. Au moins ba détail nyonso na ba kombo ba bazi ba visa. Voilà. Donc voilà. Robin est déjà commis na Paris. Robin azopesa nga kanda moko go Robin oyo. Kanda zopianga. Robin aussi a eu visa. Oui, azwaki visa. Azana Schengen na ye visa France na ya 6 mois. Bazwaki nzela moko na Abdul Kabawa journaliste. Pour bato belé bazeli ken na manike. Balobi avec kangami na Bangladesh. Boza mitea mabe ken na manike ba na kina botika ochola bango. Bazali na programme au Bercy. Donc Gino azana rep. Moi, je suis venu à Amérique 2 fois, mais à la répétition. Donc voilà. C'est quand même bon de continuer. Innocence à Goma le 15 le festival à Mani. Oui, le festival à Mani, c'est mois de février, toujours comme toutes les années. Innocence aux Alana le 15. L'artiste est mis sous les Congolais aux Alana Mani. Et ça grand événement les gars à Goma. Pour propulser aussi notre culture congolaise. Donc voilà. Innocent ça les 15 na Goma, donc à Utapoto, avec Goma Beti. Les 16, les 17, à Zongine Soumi qui ne pas continuer le calendrier. Mais les 28, on a payé. Innocent pas un concert à Madrid, en Espagne. Voilà. Mbutalikasu officiel, on ne soit pas mon nom, même si on tourne en Makasi. Tous abonnés, n'est si t'as un bout de Zawapi. Mbutalikasu officiel, c'est en majuscule. Muta. Majuscule, espace, Likasu, majuscule, espace, officiel, majuscule. Donc, Moutalikasu, officiel. Na moni kutu de ana déborder moi côté to banaye ko kana to déborder. To komi ok na ba nouvel horizon. Soué nanga 2 mois, 3 mois, ata 10 000 abonnés. Na zala ta leke Cynthia, olera zala moi na Cynthia. Merci ndenge bozo s'abonner. Ça prouve que on est vraiment une famille dans le famille dans internaute. Clarisse Tanga Mouyembi, merci Nemo Sabonaki, Motema Guilen Antsebe. Il y a José Moulumba, le Bogard de Birmingham,
merci ne ozotindela ngai ordinateur micro pour nana banda kosala rapé ba émission parce que bato belé balobi mbuta okozalaka consultant te consultant c'est bien mais tu présentes bien aussi donc il faut ça la rappeler présentation donc na banda présenter les années de émission monsieur ozala wana et ezala exclusivement na chaîne wana Mutalikas officiel na Sinta to continuer analyse na sonde de Salara na Vincent to continuer analyse na sonde de Salara moko peso ki kimpe mati na bengi Sinta to beti mo analyse be na chaîne nanga to beti mo sujet mo be to analyser mais l'actualité mingi mingi ezande pas Sinta na Page TV et puis dans la voix du peuple chez Vincent et pas na ngai ozala babiloko musu neti par exemple dossier moko boye to vendre na biso on a Sinta to développer na biso na chaîne nanga et puis mingi mingi ba comique biloko ko seka mingi ba émission pe ozala nango na émission moko songi en ligne ba mo nango ba découvrir en bientôt et puis réfléchissons-nous un peu non réfléchissons un peu wana to bandaki mes qualités zaki malamu penate na lingi qualité za la bien pour na ba représenter la émission pour l'instant bo s'abonner pour ba contenu za na kati ba clip en mboute za na kati ba tout mingi ba yeba ngate côté musique côté culture boko kota pe bo tala o découvrir mbuta mtano sa makambo na sala pe banzela na sala pe succès na beta pe bamboke belé na beta pe ba concert malonga ebele eza pe na chaîne YouTube na ngala so ba koti ba komona donc du jour au jour nazo poster biloko yanga o eleka na o na sala pour ba to ba yeba pe côté na nga pe artistique bien que côté analyse ba to baza déjà d'accord donc c'est ça quoi. Merci Mutalikas officiel en majuscule hein? Ouais, en majuscule. Ok, Mutalikas officiel, bokoti wana bo s'abonner massivement, bon matissa to lingi to comme 10 000 et pas Mutalikas yanga kutu déjà na ba 100 000 kalaté et puis to ça libino monde tit boy papa la biso dadi di kambala atiki biso pe à son âme to mona ki pululu ngai Cynthia na sala site mususu o ezali Matabisi TV soko okoti kana YouTube okomi Matabisi TV okoti wana pona bagag wana zo servir nini zo servir ke biso to zo hambongo wana ba revenu wana to futa ba artiste na biso ba comédien to sala mo ba dom comédien pa ko kufa to landi à partir ya ndenge bino bozo tala ndenge bozo s'abonner wana na sala yango kaka monde théâtral wana Matabisi TV okeka na YouTube obeti Matabisi TV okoti o s'abonner et ça là vraiment très bien. Bon s'abonner na Matabisi TV. Kala mingi te awa Saint-Valentin. Saint-Valentin na loba ki Mutalikas to tika boité na poser moi 2-3 questions. Jino lia ki ozolandele kaka tonne ni paka. Te jino lia ki ba na répétition na bengi maître Chura Mbuma. Les matables Chura Mbuma. Azan direct na biso les matables Chura Mbuma. Bonjour à vous. Ouais, bonjour Mutalikas. Nasepeli mingi pena nasepeli mingi ya solo eza ndeni non mais nangana tout nangana ba climat depuis OK ça fallait comme na Paris bino bato wa sur place kuna comment climat eza ndenge nini kuna donc bonjour d'abord à bato so ba Holanda biso à travers émission oyo ba congolais surtout mingi ba sportif bonga la za la voix et la bouche na bango climat eza très bien très bien petit ba comment ki bango tout baza très bien bazoli ya déjà mbala oui que mbala ne yo ça va te ma passe est-ce que batuni a pas Cynthia tu yoka question mbala ngo za ya langa o ya sukali eza mbala sorte nini yepsa ina ponga na yebina mbala ngo Cynthia Kapashi moi c'est kitoko l'international yo fozwa micro d'or po dans la succès na mboko mabe sika bo empaka ah c'est que fali femme mangana arena au raté raté mais à la prochaine problème ezate ba petit pena ba komba ki ba tala kaka ayeri biso na masala biso besengande voilà biso sengo ya kosaka na te donc ba ye pena bien baza répétition je crois basala répétition hier baza sur la répétition lelo na samedi tout va bien yango na benga bango na zo bango te. Si bakomi bien baza très bien bango nyoso baza bien et puis climat eza kitoko concert eza nango ndenge kaka ezalaki donc ba étranger basomaki billet ba malien ba ivoirien ba camerounais ba tchadien donc bango tout baza vraiment bien balobi bakozala na bango na concert et puis un poignet de main kaka ndenge ezalaka ya ba aigri o barata déjà bano bazolataka bapolo bazairo wana bano ya mikio balata bapolo bazairo wana na batata balata bapolo bazairo mwa ndambo na bango ya mukende
bazotyango makele mais baza na bango minoritaire te baza un petit poignet de main comme ça. Mais maître ngai pena na osouhaite etanke ndeko na ngana nde tosalaka analyse tolinga NT tofinga bandeko te baza bandeko na biso baza bana te baza bato baa na mouvement na mo bazosala to respecte kaka mais tofinga te omoni tozala na part ya tous les côtés quoi. Problème biso ezali baza bacongolais bazoconteste eza droit moko légitime mais bango nde baza na makambo mabe ya kobengaka boya tokoboma bato boya tokobeta bato boya mokolo wana fo toboma fali fo tosala boy bazotraite bato na tous les mots. C'est ça le problème, c'est voilà. Ça les combats tona mamboka tozali bacontestaka bazomarche pacifiquement mais sans tout bajete bahaine bamépris moko contre bato mosusu mais bango nde baza bapremiere ya kosala ndenge wana soki balati bapolo ya bana bazairo wana oyo bazolataka bazairo wana nde bango bamoniki bakomba oposa eza na garso moko na pola kuna aliaka banyebo ye mutu aopesa bango bapolo wana sokoko ye mutu aosomela bango bapolo po asalaka bacontestation. Maître na émission oyo kofinga te pardon yaya nafukami vraiment nalobi na sens nini parce que mutu azopesa bango azoactive bango bongo falaza na bit moko boye ou bien comme président de la République ou bien au parti politique. Moi je suis mal placé au monde mutu aider batou pour bafingaka batou batiaka batou mal à l'aise on est plus de comme bachadien bango nde bacongolais. C'est ça le problème te ya Laurent Sokoko apesaki bokechu cadeau ya Jeep pour anniversaire na ye aza ndeko ne mungala asepelaka na ibodo na cadre ya musique nde apesaki vi na biso bokechu cadeau ya Jeep mais na ndenge ya bacombattant te ya kicombattant te ya Laurent azala ne mutu ya makambo wana te ani kaka mécène kaka wana forme oyo bazoprésente bino mais biso toza sur le terrain forme eza ke c'est lui ye nde azofinance makambo wana nyonso tu na forme na fond nango po bapolo bazolata plus de 4 000 5 000 polo ye mutu azosomela bango ya Zaïre. Moi je suis mal placé ya komona intérêt na eza nini na makambo wana. C'est ça le problème. Bon, libre opinion, là, on a peut-être désordre, tout, koyinana ya bandeko, ya kosimana physiquement. Mais libre opinion, mon tout a kolo bané nga ligne. Aussi, mais outrage oui. Chef de l'État, Mabundi, illettré, impoli, mal éduqué, bazofinga président de la République. Je crois que on est allé sous ma prérogative, il y a bateau qui la contestation ou bien bateau qui a droit à bangote. Bon, bon, chacun portera sa charge. Nangala tout la mettre. Nangala tout la tomona ba étranger belé. En fait, quand on a un côté, on a le bagage, on a fallu abandonner tournée médiatique. Bon, on a tous les coups sont permis pour combattre, grand spectateur to internaute batala pe mutalikasu. Donc, on a le zana makambora te maître Churambo mani maître ngago tutika no atana che Bercy combattant mo oyane te action na na ngo yoga ngo. Loba de Chopi. Mais normalement, tu souhaitais vraiment une bonne chance. Conserver les cas bien parce que sous ces ayants, n'est pas une ça zo bêta, n'est pas bino bozo bêta, n'est pas zaiko et au bêta le 29 na Bruxelles. Kuna il paraît va vivre au fou comme ça vient. Vie benaza na chance mingi te pour na Bruxelles bena. Bana wana balata bapolo ya Zaïre babifwa bomaka avie te ko bomande na limite ata ba telemsi nyoka longo babibo bomaye na limite na temda ozo courage mais d'autre part publicité na bango pa nyoka longo est-ce que oleka bien pour ça tali bena be ba lobela be combat vie trop te bango publicité ba pointa ba grand combo hein bata ba succès bango problème ko ezala kaka nyoka longo be grand combo oui te bango pona nini fali musique eza lokola ye kodéfier 8 millions de morts aye kodéfier bafemme violée et on est à faux raison fausse raison pardon fausse raison banda likambo wana donc king na ye sali donc lingo bapekisa musique bajipe baresir te bakofi baresir te Félix Oise kwa monstre aresir te mais fali a réussir. C'est ça le problème. Bon on esprit congolais hein
parce que ata soki fale abandaki te mutu mosusu mpe alinga abandane kaka. Si ata bato basala première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale si bafanda bazola kaka. Voilà. Mutu moko alinga abandane kaka. Voilà. Donc eza pénalité pe étranger ba ivoirien ku teza kaka maître vous là va vous blaguer vous nous on a acheté nos billets vous vous blaguez ces jours-là si vous blaguez il y a quelqu'un va mourir là-bas. Yango komba ko mourir ezozonga kaka poani. Bango la pona bango bazomona nde bozopekisa bango eloko eza légitime et pas na bango bazomona la différence entre la politique na mise bazomona culture na politique onde bokomosanisa ngo mpona nini. Mais bakonzi ebele mpe bana 2019 baye poto namoni mpa nguma pene esalami makasi te kaka na bamiziki kaka napesa kutu ide mosusu napesa kutu bakonzi kutu oyo wana bango nde kutu baye babeta bango bafai na bango parce que ntango makambo nyonso ezosala mo bango bazoreklame wana nakosutu azalaki premier ministre jean pierre mpe bazalaki na 1+4 bango nyonso tu wana bazalaki na kati ya mouvement na kamwe bakomi baninga na bango mais ndoki ya liboso kaka nde fali na héritier na affaire botala na au niveau de 3 bato wana nde bapointe mpe na minduki ke non soki babeti totumbi bakar inonso kutu bazokipe ye te mais mwana wana koboma bato pardon mwana wana koboma bato seke inonso azwi kisa dans le vide ndeni bazomona te nayebi mwana nazobeta nayebisi yo parti azobeta azokartone me nga na kamwa ndeni bayaka pa nani pa nani te pa nani eplace bemeli babetaka na bakaluji na pa jonga poni bayaka pa jonga te donc biso kutu déjà démarche wana tozosepela nango te parce que pa jonga emeli ya suzuki azobeta omona mutu mo azolia ne ntaba mais emeli ozomata lisusu te wana eza misiki ya kongo te misiki ya kongo ezalaki na basale technique na kati ya basala minene na kati ya babersi baolimba soki ekomi ti na niveau bato bazolia ntaba bakomisaka bagrand maître chura yo bongo na emelia yo bongo na suzuki yo mutu azolia mela ntaba mutu alikasu ntaba ngo bien mais emelia kote na falo mato mpona bersi toyembaka emelia te toyembaka baseni te biso tolingi basokola basale esiko ezalaki wana eza te biso tozomona ngo eza normal te mpona biso. Ouais. En tout cas, maître Chura Mboma, l'imbattable, merci à trop. Vous participez quand même dans l'analyse de nous vous souhaitons que bonne chance pour l'événement. Et je crois que la paix est au régner, au lieu de régner. Barozon à moi, bateau, bazo télémela, je crois, barozon à moi, bateau. Kamikolo, tozo banda. Bateau, pe bazo télémela, ba il n'a pas ngate parce que n'a pas nazara congolais neti bango. Na linga action na bango, na action pe ya fali. De Togo linga bango kaka te to casser à fali non. Tous les Congolais ont le droit de fonctionner là où il peut fonctionner. Et puis ya bango ndete umeli ya bango sali 10 ans papa ta mwana ngo muke ba pousser. C'est ça comme tata ko tonda suna pousser et umeli. Donc ngana yoki pare ko to ba combattante mususu ba bima suna nzela te po bandeko na bango ba combattant ba botsa bango. Makasi bango bazobota makasi ba combattant ba botisi tous les combattants to za komona wana basi. Ah bon? Oh, voilà ce bon la foufou, hein? Papa, quel est le ingeta foufou bella, ingeta foufou bella. Et puis, ça la part des choses. Si quoi, bazobo ya fali abeta, mais bazana Marie Paul Azar, batika écoute le roi va y barayer. Ok, y a des coups de mutakufa qui font là-bas. Donna Marie Paul moi bête zate. Avec Rakout, tu l'as vu ça au Megate. Donc, tel est le niveau ya bato oyo, bazo favoriser muyibi na ndambo. Moi, nous avons yiba, nous avons yiba raté, au fou comme ça bango. Papa muyibi côté ndambo. Il faut ça à la part des choses, bali ko ça part des choses. Bon, biso to tala kaka ndenge olega, bonne chance kaka. Boza déjà recevela mote mingi na yo mutalika sur analyse na to landaka yo mote ele yo kunane ko zaki na comédie. To éviter ma qualité au bata miseka ngo wana. Te na bana la musique ezonga. Merci aussi d'Asita Kampachi et Bisaye numéro 1 à Bango donc tout les mabe. Est-ce que vous Chura Mboma yoka mukosa bitumba? Oui bien. Oui bien neto lota neto yoka nzala dama jo posa shawarma yaza na posa ubunda. Oui bien. Na sinalo. Merci maître. Okay, merci Lavino. OK, bonne journée.
Du nouveau chez Capache Télévision, ma fille est bien, bah on va chic. Et mes chic aïe, lui sur ma sac, il y a première qualité, il y a bien. Bah bien moi s'il faut sac, vous voyez qu'on est dans un sac, n'a bien. Contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique. Livraison à domicile, en ligne. En tout cas, achat en ligne, les alliés. Et mes chic, azana pour la livraison, la bino et basaki, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nyon Solingi, Magena Tanga Aizate pour les belés, y est à Tekaka en ligne. Et mes chic, contactez le numéro, Bobengaye, une grande dame ou à Tekaka Basaka marque. En tout cas, Bobengaye, vous contactez vos alas de cité, sac Nyon sur la marque. Vraiment, et mes chic, pour la qualité, il y a Solo, PA. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. Merci en tout cas Ezala qui wana maître des maîtres ici biso déjà qui aime solo c'est bon buta okoba ki sali loba avant to kota poto to sisa non liloba peneza pena mingi te ngai souci na ngeza te gene tozo yina na raboye pona oyebi ermo mutu musupa ko vanda bwatali boye ndeko na ndeko ba yinani na cause nini cause na mo peneza nini mususu azoloba cause na ngo eza po bandeko na biso bazokufa na beni mais nano atinda tal meti te batoxela potopoto bamela mais mususu atinda quand même pe bilo akolia mais baboyi a vrai baboyi akota mon soit que ça la ba œuvre ndenge calcative ozomona topekisa mais topekisa pe harmonieusement ngala préféré mingi topekisa ngande ba politicien culture totikela ngonano parce que bo pekisi déjà mingi bomoni ke mboka ezaka ndenge ezali et je crois que miroir au bokoma otalela ba nini nakolo ba visibilité ya combat miroir on sait pas ce qui sont otali pena bien parce que ba artiste pe pena ba yaka na bango lisusu te et so otali pe ba artiste congolais belé pe bazo beta na bango ka poto ba Gims bazo beta bien que aza résident en France mais il est congolais il le déclare tout haut ba Hiro bazo beta ba Inos bazo beta ba Gez Mawete bazobeta ba Emelia bazobeta ba Kaluji bazobeta ba Suzuki bazobeta ba Sam Chintu bazobeta ba Jordan Kusa ba ndeko baza ebele na poto baza ba congolais kaka bazobeta so na éviter ki congolais oyo ba ndeko na biso na baza na ngona oyo ba fali ba na kweza quel congolais ki congolais parce que fali pa vanda na poto ndenge ba ndeko mususu na be ba vanda na poto ngande na vanda na poto te na yaka koya nazo ya kutu na vrila ozomona. Donc bandeko ndenge bazo lobela toza bomoko toza kamoko et alors boza place mona ndeko ano finga mangamba salité pa maman mobo yo benna ndika pemeno tikina zela ofinga après tant ozo se ndeko mais maman ozo finga la net maman na yo après bozo continuer nous aux ensemble c'est ça qu'on fait on veut que les combattants exercent leur combat toza pe na besoin ba fali ba betaka parce que ils n'ont rien fait. Donc faut encourager l'artiste et belé donc voilà. Merci toi qui n'a pas aussi ça mais Saint-Valentin lobby mbutalika mbuta ndebuta moi conseil est-ce qu'amour à distance existera pas bon vivre année ni artiste musicien net na ka Saint-Valentin on a même maman musika yo musika faut ba concert et tout feeling on est arrangé et puis comment vous rocker aux alapo unité on est à solide si ça c'est dur hein? Amour à distance et ça m'a pesa passe mais moko exigence professionnelle et on est ça là que et ça la neza malamu te bolingo salama moi sina mobali faut baza la place moko chaleur ya nzoto fait sangana chaleur ya makanisi fait sangana chaleur ya esprit fait sangana faut beaucoup moko tant pe okoma moko neza à force à vivre ensemble ne beaucoup mi moko so les amusozo vivre koto musozo vivre koto na cadre musala oui mais c'est pas bien aussi pourquoi pas kaka yo kote ke osalela o memika ata madame bana ba tikali ko garder les bino bango bon peut-être ba mso ezaka bana baza mike madame faza na bango tout ça mais il faut aux na capacité ko yaka tout le temps
parce que vide trop bêtise ekosalama à tout moment et bêtise wana bapekisa yango te mpo nzela eyaka eyebanaka te. Voilà. Et comportement fille à kin on dirait moi comportement na bango ezo affecté na batalibanda na awa on dirait politesse pe comme makasi na bolingo moi ça zoyeba sous koloba langage ni robimisa pa mobilité on dirait bonne base ezalaka na kala yo ba comment ozongisa mingi comportement ba mama na biso na ba jeune fille lelo différence comme makasi koloba nini pona ngana d'accord te pona likambo wana comportement ba fille à kinte eza en général te. Ils ont des filles qui ne belé se comportera bien. Ils ont des filles qui ne belé impoli. Comme aussi ça se passe ailleurs. Na mboka tout. Na la kenda mboka tata na Israël. Ils ont des filles se comportera bien te. Ils ont des filles se comportera bien. Donc partout où tu passes, où tu mets tes pieds, là où il y a un être humain qui respire l'air que Dieu a créé, ils ont toujours il y a bien, il y a mauvais. Existera partout. Moi, je ne sais pas bolingo lobby parce que jourana qui garçon moi bisinga ba fille mikolo ba comment na système à décime. Mobali muso acheli sim mususu acheli na sim acheli sim mususu ça na rendez-vous na oyo a changer sim ache sim mususu en tout cas ezala pour nga makambo sika ora ki ko découvrir mpaka okoloba nini po babitumba koswana kokimana konyongana ezaka na Saint-Valentin est-ce que ezaka censé ko fêter bolingo le 14 février wana siko eza mabe wana siko bayebi basor bakutana nango so moni mambo ezoyinda mingi na ba réseaux sociaux ezoyinda mingi na kinawa ba fille ebele bazo connaître ba assassinat bazo connaître ba problème ebele mike c'est à cause ya obazo seme même na mibali tant ozo seme mabe yeba ngo buka mabe ya ebele basi pe tant ozo seme lukuta wana envers mibali yeba ngo peke okobuka pe yango ezo ya na basore ebele omona misu bazo escroquer bango sexe donc ozo changer ba simbo na ko escroquer mais yo pe ba escroquer sexe escroquer sexe ndeni kasi bazo nanu balaki yo ozaka na mpesa ozaka na mobile money kende na otindela yo musu pa pesa no $100 la bikoro okeyebela ngo pa changer tant ozo benga habiteze ato changer mercredi wana mercredi is escroquerie sexuelle parce que basi basala ki malinicité mibali pe basala ba trigonométrie ki malinicité basi bazo sala mibali ba vantiro nazara oyebi ole omeli bobebisi $60 $80 $100 bokomi pe na chambre bien chambre pe futami $40 o nazana période ya mabe entre temps opakolaki ba mekre comme na iloko na bino wana ya kena ba regret souci ya pa ke pa ba yakuza ndeni pichona lobena no ya keno ka ndengwana ba ya pe bakomi bon lokolo zana ngo tokeka ndengwana basi mayele sili donc côté basi bazo composer greco pour akosa mibali pe ba okota cour lokwa ba savant pour ko fabriquer façon ko kosela basi donc monde pitakani na ebso et le bara canon lupa la femme de valeur, la fille à la taille en couleur. Moi c'est asomana na Belgique na ba propre fort na emo wa musala ke yambuta ngakuti ba jewana na zakana ngote ngala kenda ka musala soki na zongi na era la 19h30 mais canon lupa to la 19h30 yebango ke soko lingeli ba noko boule yebango ke ba noko pe bazo lingelo trigonométrie alimentationnellement boule liboso ba petit bazaki ba tete yo na melaka bière te ezaka secret po baya ba yebi ke soka glisser première bière deuxième bière okombi lobela troisième bière moi verticologue ye quatrième bière okomi moi tetikila neti dadi dikambala poa les pauvres les alocha bilengue cinquième bière turbo de chasse moi maîtrise evandi sixième bière septième bière ako koko mena memi na lipeka kino tina chambre kamata kizubanata basi batalia bayayo bakosi biso tuna na makambo changement de mentalité yayo komela nini jus wana ya sa regretter aussi Cynthia aussi mona wapi
guna yo me muta hotel mela makasi Cynthia omela nini lobana guna yo Fanta Cynthia zala pe courtoise mela tene keniko elangu sagate poka ka trigonométrique me kota na poro na lipeka na kima na ça dépend na bongo bino kasi te bolingela biso ne dolingela bino te Fanta bolaka te miso ezaka boye kaka yaya toke ngaba toyela makamba okende te boso na ela muninga on dirait ça peut tactique muninga no basa bayaya pe betide lokola momia na de ayena master na ye bacheli bino biloko balesi bino maki ya pilipili ya pongi na yo na master no bolali ale partout mbala moko tactique de jeu d'ailleurs banoko molembe kezate tactique de jeu na tactique de jeu pour nini basi bakoma mayele trop na ko escroquer mibali yango mibali pe bazo etide ndenga ko escroquer sexe escroquerie sexe eza na ba dimension ebele oh mais je te jure non pas courte parce qu'il faut protéger la faune Vraiment, merci Mbouta. Bonne fête de Saint-Valentin en tout cas. Nabino nyonso bolandi biso et Saint-Valentin oyo to sala bena nanko Cynthia artiste nyonso o yebi kaza fidèle. Atinde la biso vidéo a souhaité joyeuse fête de Saint-Valentin na momi na ye. Moi sina ndako. Vraiment. To za pena to na besoin to ba artiste ya fidélité. Ngabo déjà na bandi. Je souhaite une très belle journée amoureuse à ma femme Annie Chanda, maman Nervé, maman Clarky, maman Ryan. Une femme mundele ratée. Madame Nanga, Bornanga. Yo sigo banda Cynthia. Kokata te grâce. Cynthia, zwa micro kozala gentil ko. Cynthia zala gentil. Cynthia okomi mwana mabebo. Ya munu mabe. En tout cas, okeli nzoka nde boye nzoka nde Mbouta wa salutation. Ma salutation ya Lisa Chamos, mon président Dédé Moupass, mot de passe, mon vieux Charlie Maïwan, Toto Chic de Paris, vraie dame, Canon Loupa, la meilleure des meilleures, Clarisse Tangamouye, mi maman et maman Tessi, maman Fofat, Motema Guilen Antebe. Il y a Venanga Gary Tamako de Bundes, Motema Maono qui vous Jean-David qui a Motema Coca-Cola. Il y a José Moulumba les Bogards de Birmingham. Le maître n'a pas sauvé ma motte. Et puis voilà, je me limite là quoi. Merci. Mbouta toxinga likolo tindanga na pardon badi. Merci on se balandi biso bo sabone. Na bo salite Julie Mukuna na kata Orléans et puis la belle dame, la bellissime reine Ngayulu na Orléans, motema ya Nzambe na Yesu. Yana kananga. Merci à tous. Combattre bate. Si tu vas pas monter ma Yesu. Est-ce que Yesu ça c'est Saint-Valentin? Oui, bango. Merci en tout cas Babiloro aboye ezaka na Mbutalika sous officiel. Babiloro ya boye botade na seki na toki. Na Mbutalika sous officiel pour vivre biso kuna makasi. Bon continuer ko s'abonner massivement. Botika pete Matabisi TV eza pona ba comédien tout. Matabisi TV ezali télévision exclusivement réservée na Mametali bagag. Na koyeba ba vie ya acteur comédien. Donc bo s'abonner kuna massivement. Bo s'abonner pe makasi na chaîne na Mbutalika sous officiel kuna pe ko seka na ko seka. Bozo rater bao na ba s'abonner te bozo rater ba ko sexeza nete lo mo eza kuna Mbutalika sous na restaurant na kata Kampala. Lo ba anglais batala yo. En tout cas, merci, bye. À la prochaine, au revoir. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasa dewe, nela sabe, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame, nasa lefo na kamala dina bella, kaponga nasi nasa dewe. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga
bokende kuna parce que ngai moko na sina s'adhérer na ba mission na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Capage TV. Capage TV.